Oh là là. Mais voilà maintenant si quoi yo. Grâce à l'hôpital, à ce restaurant de salaire pas si bah qui c'est déjà à plus de 40-45 $. Non, mon t'expliquer ma siko. Grâce à moi. Na boyi barapo. Na boyi azala moi sina yo na lobi na lingi. Est-ce que vous comprenez que grâce à moi na comprendre que na comprendre que tu es soya. Il s'engage no mona mabe pana. Je suis ton frère, je suis ton ami. Je suis pas ensemble au yebinga depuis na ki mona mukena. Na boyi relation wana. Voilà maintenant si quoi na moment oh maman na yo oh ya komi ko bana grâce. Grâce à Zangai maman toi tu le sais bien. Grâce à Zangai papa maman na makamba bana grâce yo zo lo bani. Ba oncle na yo ba frère na yo. Tant bazo tia grâce mal à l'aise yo lo bani. Est-ce que tu comprends grâce à l'hôpital? Otingo yo lukanga po to soana. Yo luka yo pour luka solution. Na ko sa solution de maintenant. Ne to temi awa. Solution mo valable o eza clair. Fais ça ma solution. Vas-y. OK. Aussi grâce à sa malade. Oui, oui. Grâce à la copine ngai, grâce à moi sina. Na boy no ya moye ya butu. Yams, kana loko yo ko changer. Grâce sur couple yo remplacer lenga grâce. Non, grâce à Koufati. Fa couple yo remplacer lenga grâce. Fais ça ma solution eza clair. Non ça va jeter on lance mon nzoto. Na comme comment na mon on veut tout moquer la vente. Non ça vente tu te pèse la solution clair pour vas-y. Et c'est $45. 45 $ ya tonga moko na tonga mona pourquoi $90 par jour. Ata ba tu 1000 tonga ngana. Et ça va $45 fois 1000. Ngai na futa mu. Ngana lingi na ngai yo na grâce boza lisuki. Au groupe que ça na grâce de frère. Au groupe que ça na grâce de je l'aime. Héritier. Na linga lek na ya moi si na linga tia. Opusenga te na comme na niveau aussi mon azo. On connaît très bien, toi c'est respecté, ngai na yebisi yo lelo. Na hôpital ko ya li souté. Moni grâce na longwe pa na bino. Ndenge maman na bino menacé grâce. Jour au moment na grâce aye pa na bino. Yesa maman na bino boye. Ba ba kele maya moto. Parce que tu trouver ba to luki ba terrain d'attente nuance le ko simbati. Yo nga na yebisi mo to côté grâce kuna. Oyo grâce a comment moi sina yo oyo bala. Tala na boyi ba problème. Na boyi ba problème. Ngana mutu nota mutu mkoni naza mutu na ya tamu komonte yo sozali mutu na ngoli nga petite sœur na nga te mais ngana lingi na ngai te un homme sérieux par rapport à ni obi que naza responsable mais responsable on ne refuse pas tant que famille na ba lingi moi sina ote mais tu laisses tomber bandana mambo avant que famille na ngai na lingi te parce que famille na ngeza te yams bah héritier viens assumer tes responsabilités il y a $90 par jour alors ça 10 jours en hôpital OK $900 c'est fini au tiki mon absolu là ça que na responsable yams na recharge ya ebandeli ya mambo tina suka na ngana recharge pour hôpital yams ça mobali c'est na mutako comprendre ngana mambo ba sentiments za yo toi na lumbashi na dit déjà mukolo
Toi qui m'as mis dans le Lubumbashi. Au moins, dans la copie. J'étais toujours dit qui concentré pour la bêtise dans la Kenel Lubumbashi pour la classe, non, dans la classe. Parce qu'on est comme irresponsable. Non, gérant entreprise. Dans sa mini. Tout le monde a un bassin, tout le monde a un bassin. Il y a un bando de Kina. Tu fais un yo, tu sur un moi, si tu as un téléphone. Ah, mon frère. Vous connaissez un venturier. Tu vois, garçon, au Kina, ça va ventiler dans la bataille. Tout ça, tu réfléchis, man. Tu réfléchis comme des gens. L'hôpital. Mamina Loba, Madame la Région, la Kenya, Mamina Loba, on va presser grâce à l'hôpital. Parce que si on est tous se comprendre, grâce à mon hôpital, non pas ni ça y a grâce non soit on a dit non non le basico non le bango l'hôpital. Jocelyne, tout solo là entre maman et moi. Au moins il y a des fois so ina vandi boye nazotala yo makanisi ezotambola. Il y a des fois je me demande est-ce que makambo moi les kanga mula ina munene nanga maman comme en terme kilo asuka yango uchokende. Docteur a salobi que mois prochain il faut boter na date n'enge pas préciser. C'est quoi je sais ni solo na maman na. Est-ce que makambo babo kilo na yo bayelaka balobaka na mwana na mobali na oye moko ki osala adultère osala kindumbo keda kozwa zema balabala. Lobela nunga vérité na yeba na ina sa crise na kufa po nazo comprendre lisusu te. Je sais nous a mwana opesa kinga honneur oza mwana ofame tata na bino bakangaki munoko baza kolobanga na boti bandumba me ndumba vai na ndaka libala soko Jocelyne wana lisusu apesi nga soni asala adultère na ndaka libala pe azwi zemi jo solo nanga monene pardon na boyaki na début wana loko ozaki na ba choc ozaki na boyaki ozemi osali avortement o mama na été nalingaki loko tokomi na étape asuka boye menala yo moko expliquer nga mama no ba mama naza mutu nasalaki mbeba tala eloko ekomelaki nga yango oyo naza mposa oyoka regret nangezaka parce que naza incapable ya okoma nzambe. Mama nako trompe bato nyonso na mokili me yo te parce que nayebi ke oza motu moko oyo protege nga ata naza mabe ata mokili batelemeli nga. Je ne crois pas mama na nga obwaka nga. Mama na sincère liboso ya nzambe avant mariage nasalaki ndumba te mama yo yebi lelo ngai na ndima libala nakende kosalaki ndumba. Est-ce que mama eza normal? Nzambe likolo omoni natikala coucher na mobali te mama oyo nga nayebi ezaka jour mo nalamuka na se retrouve nzela na uti okoucher na mobali longwa imbécile mon Dieu nzambe donc namuki kaka zela ngai nani zela nani olamuki kaka omoni ozalaki aveugle ozoyeba te boni boye ko boni boye mama nzimanga s'il te plaît mama nzimanga tango omonaki wana omonaki mobali mama oyo nayebi apart moskada natikala coucher na mobali mosusu te mobali nanga oyo nasalaka nayeba olingo esa moskada mama nayebi te mobali yango aviolanga mobali yango akusha na nga soki azwa mari de nuit soki azwa nani mama nayebi te nayebi ka nalala se retrouve bon mari de nuit tiala se nzambe na ngai mama esili
esili nangaka na yeba esili vanda bien esili esili natuna ekaka pourquoi pour le people esili nango non tuna nanga esusu esili yo pour le quoi ozaka nonoko moko irresponsable vi na yo oyebi kaka epa batailleur nona batongelako babordero do yo osala griffe babordero do yo moto ocreye babordero na kini awa eza yo to so oleki tomoka bordero bayebi ke eza yo boni boyeko oza irresponsable yo ozali capable pa okepa mobali na ye oza bokilo ovandisi na bokilo juste yebisanga eza nini oganga nanga ezaka na raison nazaka moto ya liboma te cédriki. S'il y a un problème, je vais calmement. Mais est-ce qu'on y a une solution? Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Est-ce qu'on a un problème? Je n'ai pas de problème. 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 Et puis, autour de la yote, il y a un bongo, veste, yacht. Vino kaka na kwe omona yona agene na bakoko wana bosengisa faire nde bosengisa faire moko oya mele kitisa tikele muningo amele mukono opunguso na batata wana na kwe pona sina yo kisanga nanu ngana vivre ngote mama olibo discuter oluka muskado olukila nga mobile nga mama nga mobile ngai olibo chaka makele tika toto vanda obota to vanda okonta kana muskado montilelo o baloba yo kate nyonso baloba oyo kaka te so musikado azali na bolingo lombela yo olukoti mama mobali nanga alinga ngai nalobi s'il te plaît nabi boyite moi j'espère que nasola na Joseline profondément mais yo za maman naye j'espère que yebi makambo nyonso bokosola na Joseline oza mieux placé yo tema yengo mona aka boye kona yo fande na yo awa si y a un problème oyo bimisa mukona yo kangona batata na kwene bosanza faire moko mambo tolo baza mamususu eza mambo ba faire na ba nini te eza mambo mwana yo nde olataka feste oyo kaka bien les Joseline on l'a la feste azana ba problème est-ce que ngai na boy Joseline est-ce que yo soki luka mobali ne wana yo soki luka muskado bosoyo entre bino est-ce que yo suis tapé na expliquer qu'est-ce qui se passe jo nana mona ka Joseline na mona yo za mieux placé à vous yo bisanga si y a un problème to sola ina mwana ngai senga bo onyoko mana yo te ozoyo kanga noko na yo Charles Mbongo contre Mbongo azana Mbongo na Londres ya mutu assisi chômage na Angleterre na moninga ne Joël nani JR Loani okozanga la etite na kobenga ma prudence mama passa na Londres otinda la nani la et konyo koma na otozonyo koma ni sala na opposé ozala batebelo ba oselo la et ko direct muskado wana za mwindu lokwa sa nzungu au sentir ngai ngana no na lobite na zozela mona na ngai kita poza na opandi likolo tikanga na pema na ngana zana poso kita na boboto okita penza na kimia pona ebi wana za ndoi na ngai ozoyoka wana zana libumu na mama ni mama ozoyoka Karine obi wa moi sa confusion hein. Donc confusion ekoti na kin badoda ne comme belé mais original yaka moko na lemba pa do na do ndeko na azaka su na libala awate ndeko na sala gaffe po babenga na français erreur mais yo yaka awa pa petit frère na ko lukana siko so na ya awa ebiteke na ya panani o ebiteke na ya na ndako aleki nanga sénateur o to bengana na libala ti bo bengana te aza mwasi ya libala bobala ye eza ndako na la ko tika on te comme salité pona yaka ko contrôler ngo chaque fois Karine excusez-moi tant ozo balikamba salité ezobima lokwa kenga na kokombola ndako ya petit frère na ngate toza na leki na biso mwasi Rosette akoya pe kokombola awa kobongisa intérêt ni yo yaka kobongisa ndako nga mo yo bongisa ka ndako pamba te ni bo pesa ka bala ete lokwa bana leki na no Rosette fala bala ete fala muskado bala Rosette libala ozolo bana za resute Joseline Ndumba ba viola ye to bengana ye kata maloba no aza ndumba te o kata maloba ngai oui na kati so maloba o tombola loboko wana ngai na lobi na yo pe na otika ka koloba na yo ti olongwa na lobi ka na yo andumba to benga leki na ndumba te leki na nga za mosa libala babala ye ko bala bo binisa mbongo esa te ke so likambo ekwei bo komi problème asi problème na zoya ana veo sa ba jete na yo bo ndako na ye mukolo ya kozonga na ndako o akuta ngo propre esa ka nini ona yo Karine oyebi oboni bo ko se na zo c'est la conseil yo kanga
nazo sala conseil papi mokoto balanga bundaka na dojo obunda na balabala te soki yaki conseil ya papi mokoto te elo na nga na salo awa elingi etikala générique na vie na yo ozayo osana na mulai na mokie na osanga elo te nayebisa mpo osala nga eloko te keba na ona yango conseil te na salela mpe ya suka kotelemisanga yo mpe mba liboso ya suka leki no tobengana na libala oza na droit te ayo bongisa ndako ya leki no koya bongisa mpo aza mwasi no babala elete yebi no basali divorce te nakoya kobongisa koti mokolo oyo osala divorce na josi kari so oza mwasi be te supportayo loko oza mobali simba ngai ayekende nayaki nango mokoma na batension moko ya bien te kende nayaki yo moto otinanga na ya te sénateur omoi ti ozoganga wana ozoganga liboso ya ndako ya petit frère na yo yebake muskado nde aza na za ya olala linga makele te mai ntango yo ozoganga ozoloba makasi ntango kolamukela yo awa oyeba ndeni osamba nayebisi yo naza mposa okende mbala sukakadi na yo pokoma oyebake muskado alinga makele te so alali mobala leki na nga oyebi te na oyeba bapoint faible na ye nyonso na oyeba guni na alinga olia na oyeba elamba nini alinga olata mpo aza mobali ya petit ngai nyonso oyo oloba je mafu nayebi so tikala mpo takuna kende oluka eloko oyo oyaki oluka que tu as toujours l'habitude d'appeler mon ange le lit de mon cœur. Et voilà, aujourd'hui, ton ange souffre. En train de peiner. Et toi, tu es là, assis chez toi, à l'aise. Monte maintenant nous le loroté. Que ta moitié la souffre, Mouska. Reviens sur terre, s'il te plaît. Et là, on y babongi s'arrêter. Qu'est-ce qui est impossible dans les mariages? Mouska, je ne suis pas mieux placée à te prodiguer des conseils concernant les mariages puisque je ne suis pas mariée. Mais ce qui est sûr, tout vivre, tout mona, tout les leçons. Je suis là, moi, sinon, peu importe le mal. Peu importe les problèmes, Yoko de laisser Nathan au nom au salati. Mon cher, il y a quoi? Comment tu endurcis ton cœur jusqu'à ce niveau? Pourquoi, Mouskador? Dis-moi un peu pourquoi. Donc, je sais pas, pour moi, si les mariages, c'est une route que moi je dois emprunter un jour dans la vie, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tout le monde a mariage moi je ne peux pas me marier. Ça là non, je ne peux pas, ça c'est pas un conseil pour moi Mouskada. Cardozo. Mouskada. Je pense que la oignon sur le bina YouTube. Si il faut regarder encore le rétroviseur, oui, mais moi je sais. Sinon, il y a un bon délai. Cardozo, je pensais peut-être qu'il y a un moment sérieux. Aujourd'hui, on s'est marié. Et tu vois cet anneau-là, parce que je sais que je suis engagé à une personne où ça corps à esprit finance la finance en bon pour la balle. Les accidents et erreurs communes. S'il faut dire qu'il y a un talent Jocelyne dans le cas Jocelyne, c'est faux. Parce qu'il y a un qui est trop. Dernièrement, Maman Top a boit qu'il a la soie. Boit qu'il a la soie. Absangana nyata su nanda kuna yeti na luka sumo. Sala ayaka. Non, Mouskado. Non.
pour éviter des problèmes, hein, tu vois, pour éviter les problèmes et tout ça la bien dit. Il y a Zoé Baté la grande sœur, il y a Jocelyne. Il y a pour naïe, il y a Zoé Baté, les gens, t'as la bas dur naïe. Mskador, je veux que je m'en msala. Parce que aux hommes msala kachanda ko poya osala nini. Eta ke ngai yaya na ina zali. Na sala msala nyos o moi sa salaka. Ah na kachanda ko. Petite ana lokola zate. Je suis en train de parler par rapport à l'acte. Oh, et c'est pas ça qui, l'autre fois, affrontement, il y a papa, Nayo, Omona. Et puis de toute façon, ça veut dire que c'était vite en besogne. On doit cancer directement qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais Mouskado, c'est ce qui est pas papa. Mouskado, ngande na zabu na osala ngopona bolingo ya petite ya ngai. Nazo sa ngote po soki ndenge ni soki ndenge ndako oyo ya yo kendaka musala. Yo za na droit aussi mbaté loko moto elama na lavage te. Nazo sa ngopo intérêt leki na nganda na salité te pour intérêt yo moko. Mouskado. Et ça m'a bien dit nazo ya koidaka yo nazo ya selo wa misala mike. Karine, c'est comme si nous comprenons. Mais non comprendre, oh yo za ngo bezo za pour ça que ngana ya kaisusu awate. Mais nazo ya pour na maman, s'il te plaît, tout le monde discussion. Ndaku ezana ka ndaku. On commence à dire moi naza aïe. Moi je sors le matin, je rentre tout le soir. Mais je pense qu'on s'est bien compris. On comprend s'il te plaît. Na comprendre yo peut comprendre. Là naza pourquoi tu insistes? Non, n'insistez pas à ndako ya petite nanga do yo linga na ta poko ta mutu mususu awa. En plus ça femme mariée, bobala ki bo sena divorce te ndako oyo et que tika vide te. Il faut na yaka na contrôler ka nini eza ya malamu nini eza ya mabe. Oyo baby na bongisi c'est tout. Ma chère, bébé, je t'attire de ma forme. Regarde. Maman, je t'attire. Maman, je suis là. Il y a quand même qui maman ou regarde. Fais-moi un enfant. Calme-toi. Faut pas forcer au rythme de sa colle. Faut pas crier. Allez, moi, c'est bon. Lève-toi. Fais l'effort de te lever. Fais l'effort. Fais l'effort de te lever. Fais l'effort de te lever. Fais l'effort, s'il te plaît. Oui, comme ça. Oui, ça va. On part. Doucement. Pas doucement. Doucement. Oui. Respire, ma chérie. Ok, tu as juste
ça y est Muscador aboti. Et puis moi non balle. Mais pour la vérification, il faut que hôtel a épais. Tout hôtel sur le Longiani, c'est un biseau ou pas. Tant mon bimon à mon bail. Au mon aïe Longianate. Pour confirmer qu'à ça mon bail. Yo morona no mon aïe Longité. Na moni longité. Ngape na yo kika ki ba longité. Yo kaki epaya nan. Mama, bo sa mo bomba maka. O bibino bana oyo. Boza ba traître. Maman. Boza bano bozo trahir biso. Bonde tingande na zawa. Pour nos informations, c'est que na kene na source. So na kene na source, c'était nos informations ndengeni. Na so kama makasi mwano ya mwasi. Bino boza kopesa rapport awa. Ndenge yaya na bino zo kindaka kolanda. Nyangala kata Joseline wana. Rosette. Oyebi pasa kobota. Mama moko te alingaka boti mwana na ye. Ata za kizengi. Ata za ndenge nini. Donc mama moko te alingaka jamais mwana nango azala na problème. E bani no ndenge nini. Ata pende tolobaka o mwasi o babalaki ye. Abasaliki ndumba na ndako ya libala. Azwi zemi na ndako ya libala. Mwana wana aza ya mobali wana balaki ye. Au moins tes opés ça basi mitou makaso baza marié. Vraiment. Mon amour, ça va. Allez, bisous. Mais même pas ta maman. Bien, bien. Bon, chérie. Allez. Elle fait bisous à Tantine. Tu es fâchée? Pourquoi tu vas envoyer ça dans ta vie? Moi, tour, tata. Ngaza makamamele loko te ngaza ba rendez-vous nango yebi. Chérie, viens. Non, non, ko sanga ba makam na ote. Je suis une olé tellement. Comportement moi non ngamo na kokate. Na bi te quoi? Ki ba moi na musada o kaso da ki bon je. Policier. Tout bien. Comme d'habitude. Mon amour, ça va. Tu es fâchée bébé?
Va chérie. Je t'achète quoi? Maman, j'achète quoi? Bébé, non, attends, non, je t'achète quoi? Ah, s'il te plaît, mange. Quoi? Hein? Tu veux descendre? Tu vas aller chez maman? Va chez maman alors. Maman, on dit. Et ça dit que au Kibinga pétamula, et c'est tout à fait normal. Tu as mis des dents. On est pas la terrasse, moi je veux offrir. Il y a solo. Mais il te fan là, tout l'amba, tout lia. Il ne peut rien à faire. Le offrir biso, on appelle en même la terrasse ya mbombo, oh il y a les racines offrir bino. Aujourd'hui tu seras gâté. Programme. Mais mon amour, apparemment il n'est pas content. On reste à la maison. Tu es fâché? Pourquoi? Pourquoi tu es fâché, mon amour? Parle, non? Plus. Maman. Alingaka maman mais vous comprenez te que la bino que la landa bino mo la bino te tonga na yete et on va tonga maternelle on vous laisse ne fâche pas ok ne fâche pas on va t'acheter des biscuits des bonbons voilà mon amour mais tu as de la chance hein. La chance t'a couru derrière toi. Oui, j'ai raisonné le temps passé, comme dit ma mère. Si l'enfant t'a enrichi, la richesse t'a richéré. C'est un français subordonné, comprends-moi. Nous sommes dans la joie quand je prends ma thème pour te dire que nous sommes d'accord. Oui. On s'est mis d'accord et on s'est mis d'accord de signer protocole d'accord na bolingo na yona neveu. Oui. Eh ben oui, hein. Mais bien. Merci maman. Merci. Oui, moi j'avance ça même. Voilà mon neveu. Chérie. Ça va. Oh, héritier. Yaba moi. Yaba un simple baiser. Un simple baiser. Vas-y. Un simple baiser. Je vois ma héritier. C'est un beau salaire. C'est. T'es là où il nous a fait héritier. Héritier. Calme-toi. Laisse-moi parler. Moi, c'est au maman pour nous. Voilà. Au maman Limbi. On a des nzambe aussi. Ok. Ça blondine. Là, il devine nzambe. Adam aussi là. Est-ce que vous comprenez ça? Là où on est mal bon. Si avec maman pardon. Ceux qui vous comprendre maman ça. T'es toujours comprendre. Est-ce que vous vivre dans la réalité? T'es toujours vivre dans la passé. Donc si vous fans vous fans vous ça réunion. Ah? Ça peut pas ça moi aussi. Na ajinama. C'est là. Au moment où tu fais là, c'est ça réunion au base na yo. Biso base. Tu vois ton dit le bâti na ndi mariage de pour base na ngai maïté. Biso base ton dimi yo. C'est ça. Maman, Lundi, tu es la mariée avec tous les beaucoup d'amour, je vous dois. Laisse-moi parler s'il te plaît. Soki na matière comment manquer bino. Yo, on va permettre ngate na mata pardon. Yo, on va. Na bibo permettre ngate na mata. Tika mata. Bon, mata. Blandi, na respect nyonso na pesa ko. Tu es ma patronne. Ah, na respect. Patronne. Mi pesa respect ya niveau na yo. Mi pesa respect ya position na yo. Et ça l'emballa liboso pe ya soupe. Yo! Na mona ba bêtise à mon pas na Blandi. Tiens la place non. Hein? Au milieu tiens la place non, c'est respecté. Oncle. Obengana. Oza. Obengana. Na bengo oncle posa oncle. T'es disais là. De comment naza oncle. Bon oncle, yoga oncle. À dater d'aujourd'hui, c'est l'oncle qui prend la parole. Blandine, tu es le mari de la femme. La femme de la mari. femme. C'est ça. Ok, ouais. SMS. Au monde est de télémi bourré, de télémi.
tosa débat ya débat ya bêtise pourquoi eza bêtise na age nanga mama okozwelanga mwasi te oncle okozwelanga mwasi te mwasi nazalaka na ye nde na la fille là c'est tout se respecter tout se respecter yo respect yo pesanga respect yo sali naloka yo Tsuke. Maman, yo kobonga te. Sombali moi moi soto bonga te. Hérité. C'est quoi ça? Hérité. Oh. Momo. Oh. Maman. Oui, ça va. Oh, ma chérie. Lucille. Oh. Biso tozo ya kutu pana yo. Ah bon? Yo poso mérésement tokutana nzela. Nakela sombela mwana miliki te. Yango na bino zwata mo mopepe ndako chaleur na profite na sombela mwana miliki. Ah. Mikolo ebele boye vraiment. Belé. Orange bolingo esilaka. C'est pas vrai. C'est ça qui est la réalité à vie, non? C'est la réalité à vie, bon, aussi la jamais. En tout cas, tu présentes nos non, c'est pas vrai. Mais oui. Déjà. Non, c'est pas vrai. Déjà, tu balances. Jus d'orange. Attends que tu vas nous baba boya ramutu tina niveau même informer tu présentes nos baba esquisse comme so balaki de rendre visite via ma comme ça là et puis baby kaka ma mariage ils a rapidement bébé les bons casal pour préparer et puis yo ça qui t'as c'est mo ya fait même si ngana yebaka parce que j'ai le biso moko to pesa idée wana na bi ke bozo ko se rappeler tout monde pesa ba idée wana to loba même ta copinga ta muskanda boinga bi boinga même pas on va pas monter tout boyo point famille et ça famille on les a à part ça oui nangola moi ça très bien oui moi ça n'est bien des ans il y a ça déjà bien oui grand garçon déjà comment maman papa maman je vais ça maman je vais aller déjà vraiment il a quoi c'est tout dans cela je sais pas aux kende tout aux ngamba moko ndako photo vanda to sola kabi non problème mais ça tozonga kaka parce que ngana kina sombela emiliki c'est pas grave tozonga kanda bo profiter pour mon moi je sais ni on rappelle avant ma cambre belé ça fait longtemps Karine ngomba na ngombe ekutanaka te mais bato na bato bakutanaka naoloba malembe te Karine toi tu me prends pour qui donc on dirait papier hygiénique normalement boye utiliser après boaki c'est ça donc ngana zoba na yo mais si y a un problème loba na zoganga si oyitanga si y a un problème tu as un problème te mais magana na problème non ko gangela nga boye te na moi non wa problème amutu Karine na ganga ba petit to sanga na ganga na publier yo non donc tu me dois pesa mon non, pesa nga mbongo. Karine, ko pesa kanate. Na quoi na ça pesait te. Na ça pesait pourquoi? Na ça pesait pourquoi Karine, c'est ça nga musala. Oh boy, pesa nga mbongo, melanga mbongo avec des promesses patati patata tu vas me donner. Tu me donnes l'argent. Mais s'il te plaît, ah on a balabala terre. Karine, c'est le problème là là. Même sousoye bater, na malin. Attention, na malin plus que toi. Non, attends, tais-toi d'abord. Moi, ma conversation, nous sommes en train de téléphone. J'ai des photos, j'ai des preuves. Donc, quand tu es donc tu dans tu me connais toi? Mais est-ce que Luka Kinga au coup de lobby que na Luka na Luka. Yo numéro les kaka.
nazo faki na gérer makambo moko boye obeta ba G même pas na âge yo obeta G même pas G d'oreille ah remets ça monsieur remets au manga célibataire alambi te lote do lote bomono banola komisa c'est pas bien na bomono banolamba makasi lelo nga nazaka nakoma yaisanga pasi ntango yo obetela lisolo ke okoma célibataire etika na biso ke yo okoma célibataire moko forcé Muscador tozala quand même réaliste non mon frère omoni oui je sais nayebi bien très bien pour ça susu ba rappel wana tia ba musina bosana donc nayebi bien nayebi comment focaliser na musu tu vois mais tu souffres malgré tout ça tu souffres Muscador ça se voit yo kasi yo koluka kobombelanga visage na yo so bomenga ndenge libanda intérieurement nayebi yo mpe nayebi yo très bien Muscador l'autre fois nazalaki de passage et nakutani na Jocelyne nayebi ke temps mosusu ekodérange yo parce que olinga so maso na Jocelyne te Jocelyne abota pour ton information temps mosusu oyebi te Jocelyne sabota e nakutana na ye na mwana sikoyo teke moto place na poussé raisonnement n'a plus loin et ça comment est-ce que Jocelyne a bâti si réellement viol ou on a tous aimé on disait qu'il y a mon colonel jusqu'à présent je suis dans un cas de mobilité est-ce que mobile ou on a-t-il les lois ont déclaré moi elle a été violée quand même est-ce que inconnu mon peut-être Ayaki c'était pas bon c'est selon va dire yoka elle a été violée comment ça fait-il mouton à retrouver l'empreinte toi retrouver l'empreinte ya mokolo moment c'est ça aussi le problème point où ngwana dimaka un jour ata après 10 ans manera ça donc ngana lingi yo réfléchir sur ça to mais mon ka te lokola ba vraiment bon lokola ba moi va réfléchir ça bien te or moi je te connais aux un télo 2 ans après, ni fiancée, ni chérie, à ta proposante à ça t'es Muscador. Et d'abord, tu souffres. Si réellement, yo l'ongola makamba Jocelyne na esprit na yo. Pourquoi jusqu'à présent, on rejoint ta charité? Non, laissons le temps au temps. Un jour, quand on va finir toujours par retrouver. Bah, le destin c'est Dieu donc. L'amour c'est Dieu donc. Le plus important, on vit, on est là donc. On se réveille le matin, c'est normal. Comment on a ça pour ça, Jocelyne? Tu veux que je fasse quoi? Oui. On a pour ça la sens connu. Oui. Non, mon cher ami, on a pour ça la sens. Nazo on se bêtise. Non. Mais ça m'a dit. Mais ça quand tu parles de Nabouleni, toi. Est-ce que vous savez bien que famille n'ont pas coach on a bêtise à Mamba Jocelyne? Basala ke yo ina chine pesa eza yo mo teza famille na yo osala yango ka po sepel sa famille Muscador famille no mti bala Jocelyne et Jocelyne lelo komona yebo azan na mobalité aso kumba na mwana ye moko et na moni Nathalie na étudier ye asa ye moko soki to bi ke bon oui a trichaki yo na ndako na libala to longa na ko ezaki viol. Et pourquoi tu sais que mobile yango azobimate pour jouer ta mwana e? Muscador. Non. Nga lingi yo ozala okota na gia famille na ote. Mutabala Jocelyne zaki famille te. Osala ki nde famille ba Jocelyne. Côté bobanda ki atanga jus d'orange na éviter Muscador. Jocelyne non souffrir, yo peut souffrir moralement, qu'on se le dise. Parce que ce que doit souffrir t'es n'engagé na yebi yo master nanga autant sous déjà na yebi ko zakana chérie parce que 2 ans c'est trop na yebi que héros nous a la chérie et Jocelyne peut se compter sérieux jusqu'à présent même sous nanga na mobali je dois ressentir rien au lobane ko ba n'importe quoi on va pour ça mon bon soutien na pour ça na vendre ça muté on a kan na pour ça te na zonga pour maman ba ngaba na sukuru ba n'importe quoi ba no benga nga lo wambo mobwe c'est ça c'est plus moi donc tu comprendre que tu comprendre que nazo ngate na betelo maso Jocelyne mais tu comprendre que réaction ya maman na bango za ki di ya réaction ba famille na yo
tu moi bon comment réagir bon parce que famille na yo va réagir mal nga yibiso ango et comment qui na place yo moko etake mobali o réagir ezaki yo te ezaki famille et maman comment est-ce que yo mobali o réagir te famille réagir na place na nga sali nga leur conseiller etake camarade na nga Lucas Jocelyn Lucas pesa chance ata jour moko Lucas o sola na ye de face boye oyiba ni nyango eza poti siko na ebite so oyiba réalité ya makambo ngo o ta voyage ya boye na non se souvenir susu tango yaka eza kaka attention koto je sais pas violer koto na monaki non ozoka tata yo va ne boye te o sola na réalité li kamango za kani mais ceux qui au salanga ta plaisir te ça va ta nature plaisir Lucas Jocelyn parce que Muscador atato lobby ndengeni atato lobby ndengeni soki destin et ezaka ke yo zana Jocelyn destin décider la manière nango boza kaka ensemble nga batute tam soka so kwanga no fake pour na faire réunir bino encore non nga batute destin jusqu'à présent yo l'ingité to pe satan ata bien sûr Jocelyn jusqu'à présent en l'ingité to pe saka attends ah non Muscador nga lingi nga na ibi ozaka mouvement au raisonner trop et puis oyibo moko mona makambo na manière mobo Lucas Jocelyn ta une fois sur la naïe je vais essayer de parler na mécano pour réfléchir parce que dans ce conseil ba te belé ba tout le quoi ba Ferrari confort c'est on a en France on a Élysée wana et puis j'ai parlé avec le pasteur César Massamba même mon ami Ototanga naïe tant toujours à diplôme bino bozoa na katana Manassé Mayuku Yves Manoa dans la Turquie voilà. Donc on va essayer de parler, on va essayer de causer. Donc. Là tu dois comprendre que yo sa vie na famille na pe sa vie na parce que là pour ça la makambuté pour la famille. Ça la makambuté pour na yo moko et puis fitir na yo. Nga commence à pas singa utubala uyebi 2 ans près. Oh yo zaki makambo bolelo nga na utubala nga très à l'aise. Yo zaki lokola mutumo boyo au serveur nga na ba conseil na mabobile bile alliance non ebikin oyo sita kitoko les amis TV ya biso moko oyo sita kitoko nde boye les amis TV ya biso moko image ya qualité nde boye les amis TV ya biso moko image kitoko nde boye les amis TV ya biso moko image ezanga likwanza les amis TV ya biso moko botala ba filme botala onyosa oyo sita kitoko les amis TV ya biso moko les amis TV ya biso moko image ya qualité nde boye les amis TV ya biso moko image kitoko nde boye les amis TV ya biso moko image ezanga likwanza les amis TV ya biso moko botala ba filme botala onyosa les amis TV ya biso moko bofinga botonga les amis TV ya biso moko image ya qualité sans boye les amis TV ya biso moko banda boni yo finga les amis sita kitoko ezana image ya qualité image ezanga likwanza banda boni yo finga les amis sita kitoko